Je continue à croire que Vital Kamerhe est non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, mais en plus quelqu'un dont la République a besoin. Grâce à son intelligence, grâce à son expérience. Et je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays. Oh, ouais, maman. Buku perang mai me. Oh, lagi bicara ini na aku. Batu. Lomba. Je continue à croire que Vital Kamerhe est non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, mais en plus quelqu'un dont la République a besoin. Grâce à son intelligence, grâce à son expérience. Et je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays. Buku perang mai me. Oh, lagi bicara ini na aku. Batu. Lomba. Tokokende mboka boye ndenge nini nakopandela biloko ya ndako bapapa. Est-ce que j'aime nakobeto bible ju mosusu wa? Makambo na kaka obeto bible ju mosusu. Nasali nini ko? Ok. Nasali nini? Biso tokotina bakamere ya mboka oyo te obeto bible moko mosusu. Oh! Parce que na mboka oyo bato mosusu papa nakobeto bible ju mosusu wa. Parce que je ne sais pas quoi liboma na mutu na nga. Parce que papa j'arrive pas à comprendre. C'est lui qui a détourné la République. Il a fait quoi chez nous? Bilan toi, il est au pouvoir. Pour faire quoi? Nous sommes imbéciles là-bas. Nous sommes là imbéciles. Ah monsieur, toi imbécile là-bas. Oh Zambé. Donc mon compte on tire la caméra. Donc on tire la mousse, donc on tire la chaque même. Mon compte on tire la caméra. Alors bah tout le monde se sous. Bah ça dit qu'on s'en a pas sa caméra. Jérémy, mboka ba gouvernement mboka par d'accord. C'est l'élimination même même la paix appliquée par ce quand on va éliminer un voleur, un détourneur, un tout. Comme on a dit procès. C'est comme famille à juge. Raphaël, Bamoni Kamerhe, Azongi na pouvoir. Bazole la système na bango na makila. Président a sentiment. Sentiment ça na pouvoir. Ça c'est bateau c'est le drone là. Bateau quoi ça nous autres. Hein? Bateau combien on confie na procès Kamerhe. Les autres Kamerhe Azongi na pouvoir. Après ce 6 verset 10. Makili on est au ganga liboso na Zambie. Quel pays na malédiction. Kamerhe wana moibi. Kamerhe wana
tala Cameroun. Cameroun, namona zobo, na kompeto boti olali kao. Cameroun, na kompeto na premier rungu, na kompeto difela beto na baga. Oye zala bandube pour mona simba pour les athées. Pour les ankele, l'onginon kele, non ces ankele, batoka ba Cameroun, boti keli ba ngomboka. Namboka mosusu, boti keli ba Cameroun na ba Félix et Tchilo mboka. Batumoko miyibi. Mimi na mamoka ekele. Miyibi. Félix et Chilolo Nazorobano, les jours de la libération est proche. Chilolo, les jours de la libération est proche. Au subir grande humiliation, limone zanga bicarbonate. Oza liboma yo, oza fou. Na bato tu bazo landaka la sima, boa ba fou. Félix et Chilolo Kanambe. Mobali Olivier Lembari di politique Kanambe appelle ça un pouvoir sans pouvoir. Oh tout bozomo na neza ba théâtre le peuple d'été. Réveillez-vous bo fungola biso bande konangai. Ba teka kamabelete. Ba sakana na mabelete, mabele zali nzambe bande konangai. Boni tovani boto kabimbo kalabiso. Boni tovani boye tolingo tele melambo kalabiso te. Boni tovani boye tokomo kota la makambo a pamba lobi biso 18-19 ans aucun homme militaire pour il fait mboketika la na génération par génération ya bato bazabe kosa mboketika la na génération ya bato ba melaka bombe whisky ba bombi jeunesse eza ya kokufa mboke eza ya kokufa non mbote na makila ya papa mosengo abenga bino boa ba médiocre. Papa Mosengo alobaki boza ba médiocre. Alobaki peuple ba jeune. Boza memete. Po botiaka mutu na bino bakataka. Boza mutote. Peuple boza memete, boza mutote. Jamais de la vie. Yango na bande konangai na pesi mbote na cardinal Etiao na cardinal Malula pe na makila ya mama Kipa Vita na mama Anosanto. Et pas nangai tata mwasi nangai koko nangai amatali kolona mwana na moko sobo liso batutu ba biso tozo mundela ba descenda ya malamu da ba koko nangai bazala kigere balibera vila bandaka balibera basango nga botami na famille ya bato baza bagere yango su ba koko nangai ba pesi nga makaso po ba yebi ke batali o ya za biso oyo akozonga simate. Yo moni yo, osala ba debe zanga tina. Papa, nalo ba loko na ye. Osala ka ba debe zanga tina. Na c'est so vérité. Président Kisekedi ngazala ona papa azala ka chef de l'État. Président Kisekedi. Yo mozo benga le président Kisekedi. Président Kisekedi aza président de la République. Aza chef de l'État. Aza chef de l'État. Aza chef de l'État. Yo okotete menanga pona ni président Kisekedi aza président de la République. La note de promotion à radio. Ata te bolo ba aza chef de l'État. Yo na radio. Ba kosa ka président de la République. Kisekedi président Kisekedi azali chef de l'État qui a président de la République n'a pas fait l'élection. Elles sont aussi pouvoir comme chef de l'État. Chef de l'État. Chef de l'État. Chef de l'État neni. Oh, va tirer basoda wa. Va tirer ce chef basoda wa. Ada chef de l'État ko dala. Monio, on va kiro bazoba. Ça te meno yaka. Yaka na ça te mena. Akama yele pe boleka yo bazali yaka. What? Yaka. What? Eh, yo tika débat. Peut-être tout le monde ça va débat. Tout na kasi. Eh, ngam non tout. Ya, yebsa biso. Pardon. Président Félix Tshisekedi, Fati Beton. Azarana. Yebsa biso. Président Fati. Sasa kama Muluba. Oh. Azora kama wana Muluba. Mama wewe Muluba. Fati. Batu no makamu tu yo. Tu lo jitunge. Jitunge. Loka. Petit magicien dans la Cameroun. Cameroun, na mona zobo na kombeto boti olali kao. Cameroun, na kombeto na premier rungwa, na kombeto ifela beto na baga. Oye zala banjube po mona simba po no ezate.
mpono eza nkele longino nkele nyonso eza nkele batoka bakamere botikeli bango mboka na bamboka mosusu botikela bakamere na bafélix ntulolo mboka bato moko miyibi bebi na bango ka intere na bango bata miyibi basase nambeko mboka na biso eza en danger. Aujourd'hui, dans le bien, dans le bien, un nouveau gouvernement de Félix Tshisekedi. Dans le bien, ça va congolais que vous avez un problème avec tout bien que vous avez la musique, na ebité soki ba masanga otomila na bakisasa batiaka ba volume na kati poto bossa na banaka. Na ebité ce bon monde, on va décortiquer tout le nouveau gouvernement de Félix Tshisekedi. Mais moi, mon premier problème, il s'agit de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, monsieur le voleur. Vital Kamerhe, basale la biso théâtre de chez nous. Et c'est quand on a que non, te belé, koufa. Juge Yankee abima victime na makambo buzoba oyo ya kimuyibi na bango procès 100 jours. Bazwa mbongo badilapida mbongo ya 100 jours til lelo Vital Kamerhe. Azongisa mbongo wana te bakondana ye 2 fois 20 ans to comprendre que Vital Kamerhe ba relâché ye sur base de quoi ils se sont basés pas relâché ye monsieur se relâché on l'a relâché et lelo to moni Matama Félix 15% a nommé ye ministre du budget. Donc je ne comprends pas naibité sobino naibité en temps na mabona minute tant que Félix a nommé ministre du budget na moi qui ça on a fallu tomboka donc il ça on a donc fallait zika parce que toyende la Kamerhe moyibi Kamerhe voleur lui et sa famille na ba masaro ba miyibi le autre comme on a Vital Kamerhe tambola rané par-ci par-là jamais la Kenya na Afrique du Sud donc ba 15 millions on a ba yiba et Kenya na mopeka boye mukalobela mo lisute donc c'est dire que amnésie totale peuple congolais tozala ba amnésie to bossa na Noki. Lelo batie Vital Kamerhe ministre du budget. Donc si Kambongo est vendu, si Kambongo est lali batie ye ministre du budget et ça ne dérange personne, personne n'en parle et les Kikaboy. N'habite problème mais sérieux na Congo wana. Je vous dis que ça se passe dans les tibias ici. Parce que ceux qui battent bazaki na cerveau na Congo wana, je ne pense pas que nomination à Vital Kamerhe et il n'y a que les Kaboy na bo kimia nyoso na bo pete nyoso. Vital Kamerhe moyibi. Ba 15 millions kenal. Hein? Batu bakufa lors de ce procès. Bozong ici bango na bon moy. Hein? Juge Yankee abima victime na makambo na bino oyo. Bozong ici na bon moy. Té, mais ba Kamerhe ba bima ba Jamel bango nyo surtout donc théâtre de chez nous bo sale la biso le procès 100 jours. Biso nyo surtout ata bu kozaki na bouquet Africa té ozo bouquet Africa exprès pour ton na procès 100 jours wana. Mais to mona Vital Kamerhe abimi et le ba nommé ministre du budget. Non mais franchement quoi. Congolais ou un problème makasi, ça se passe ici dans le tibia Ingeta. Kamerhe yewana moyibi Kamerhe yewana